Il y a une émission, parmi les émissions, Papa Kadiombo a sala message il y a souka avant que Akoufa bien aimé, na interview mon message à l'Obaki Onda. Je crois bien que parmi les derniers messages, il y a Papa Kadiombo OK a tigi EOP qui bougé qui ne m'a pas disparition il y a Papa Kadiombo autour Hollanda message na OK parmi les messages il y a souka ou bougé qui dernier message avant Akoufa Papa Olani Maloba na ye et le roni noko loba message ya souka na interview toto la ngana yo net que message Maloba ya souka Papa Kadiombo atikela ki net que peuple bana RDC message après ça yo moni message on ndenge ni papa bon na kota penda na bozindo ya na kota penda na bozindo il y a message n'a été mais je voudrais donner quand même un point de vue par rapport à bitumbo batazo bunda lelo na hôtel kambo ya nationalité je dois Olali ce moninge bembe tu payeras attends les lots tu payeras il y a peut-être à confiner la poison à kei bongo ya yo nzamba ko permettre pe que non yo ozo pour la métier vivant yo mutu soma za maladie be si la raté bon ba que par-ci par ici la té em nzamba permettre yango anyo kwa manamba ava bengai Nabonzambe Lola ezo futa bien aimé dans les saints simananto ya koloba ke nzamba boto toyer liso soit finalement sazo ça biso bonjour merci nabino nyonso bozo la nabiso bosutena vraiment émission yo là on dit pasteur nabiso fait amis si à la bouche autorisée de l'Éternel depuis Zurich quand a filo mukwaya motema bivin c'est de homo depuis Londres pena maman Gisèle Lukelo motema papa Emmanuel na bosso maman mami mbunga motema papa Blaise mbunga nzamba Lola amono bonzambe na bonzambe yesu nde mosuki si bien aimé dans le Seigneur toujours na cadre pour informer bien rien que la vérité artiste Kadiombo bien aimé dans le Seigneur a wutu kokufa makamwe bimie belé sur liwana pendant qu'il a été malade il a été en hôpital makamwe tamola gebe o baliesi poison o bona bo banani bazasima ya liwa ya Papa Kadiombo bien aimé à côté qui na politique qu'est-ce qui se passe au juste mais comme bêta du solo concernant la disparition à Papa Kadiombo est-ce que Azaki a poisonné TT et pourquoi poison et côté na millier il y a Kinshasa bien aimé poison et comme kota mola lokola nguba bien aimé qu'est-ce qui se passe au juste mama kamuni nezobima sur liwa ya Papa Kadiombo mais avant que tout on a invité na ya lelo na mega keto mekola non extrême que il y a ba émission parmi ba émission Papa Kadiombo a sala message ne ya souka avant que Akoufa bien aimé na interview mon message à l'Obaki OP que Bouk Jackie Congo mobimba bien aimé dans le Seigneur et Pesaki pe Mingi Kanda bien aimé dans le Seigneur on suit ça et on se retrouve tout juste après bien aimé dans le Seigneur c'est parti Moïse Katumbi Akimi Mzee Laurent Désiré Kabila akeko fanda na Zambie kuna na Zambie asali pe makamune aza Zambien pona biso tondi makazala ki Zambien tozali ko douter biso tout toyeki kaka ke mutu moko boye akangi minere ya Jekamine et kolekate parce que alobi Jekamine aza nyongo na ngai il faut afuta Jekamine akeko tala katumba mwanke soka zalaki awa nde a témoigner mwenze Kongolo po azobela Yaya na biso wana il était là bako makuna Moïse Katumbi mais on ndeko na biso congolais oyo habité na Zambien bakonzi ya Zambie balobi aza Zambien bo futa ye yango to kangi minere na bino ba futa Moïse bandeko nanga ba futa Moïse par la Jekamine bato Jekamine ba sali souffrance ba futa ye omoni sensi ya kozala kotoyo ozali koto ozali tango sepelisaki ake kotoyo akangi minere ya Jekamine Kongo inyokwami Kongo efuti nyongo mais lokola tozaka batu pete lokola corruption esimbaka makasi avec nous azongaki lisusu tango muze akufi akomi Congolais ya awa bandeko bozala est-ce que vous ne pouvez pas réfléchir vous voilà bonzambe na bonzambe
Lola réseau futa bien aimé Yesu nde mosuki Sileman ne triomphe jamais toujours dans cadre pour informer bien dans émission mais rien que la vérité là beaucoup Hollanda je crois bien que les parmi les derniers messages il y a papa Kadiombo OK atiki OP qui bouger qui ne makasi tant que après ce qui message au bien aimé makamo a lobby na interview etala kaka yembo Kadiombo bien aimé dans les seigneurs biso toujours ça juste analyse bien aimé to zaina papa Max Mbenga bonne santé papa. D'abord, on appelle ça merci de Konanga Alvin, Nzambe apambola yo pour na musala munene de Konanga Beoze ko sala pour na cause yo royaume. Ebi ke mukile yo bossa na yo. Nzamba lola arbossa na yo te. Tu es une grande bénédiction surtout pour na biso Nanzela et à ministère avec celui qui a faim. Et pas ouais tout ce qui pendant encadrement il y a les orphelins, enfants dits de la rue, enfants dits sorciers, en bref. Les enfants en situation difficile. Tous allez bien. Nous avons battu la biso. C'est ça, il y a 6 mois. Dans les canaux de télévision, avant d'aller je dois avoir un message. Sinon, tu es au sein de la célébrité. Moi, j'aime avoir un message. Être convaincu. Et puis, je m'éclipse. Merci beaucoup papa Max Mbenga, merci vraiment. Bandeo bazo la naviso papa, toko dana na solo, avant toko de matsole zamo ebele papa, disparition ya papa Kadiombo, autour Hollanda, message na yo que parmi ba message na ya suka o bouger kin dernier message na avant kufa papa olani maloba na ye, eloro ni noko loba. Avant tout que na papa Kadiombo on a présenté ba condoléances tanga na libote à maman Chako, oyo Nzamba sepela ko bengaye, na présenté ba condoléances. Nzamba pesa kimia mais liwana bango ils ont l'interpellation pour Nabiso nous devons comprendre que malgré célébrité malgré tout ce que nous pouvons avoir comme richesse nous sommes de pèlerins nous sommes de voyageurs et la Bible déclare l'homme n'est pas le maître de son souffle ils n'ont aucun pouvoir de les retenir Bazari Batuloko la Biso ils avaient des projets mais il a plu à notre Dieu dans sa souveraineté à quoi rappeler bango Naza également Kokabola Mawa na libota ya papa Nabiso Laurent Mosengo Pasinya Open Nzamba sepele ko benga na 81 Nzamba pesa kimia na église catholique apesa kimia na libota na ye mais pour papa Mosengo azalaki patrimoine na kanisi ete ezaka matanga ba catholique te mais za matanga ya bana Congo azali muto abundi mingi ko bana conférence nationale souveraine ti awa aza muto abundi mingi à un moment to monaki ba politiciens ba komaki essoufflé pour le départ ya Kabila mais papa Laurent Mosengo a beaucoup contribué surtout pour le changement na kati ya mboka na biso et to kita lelo na ndeko Kadiombo mbala suka na zalaki na ndeko Kadiombo ezalaki na consultation politique je crois oyo mokonzamboka bana kosala on s'était bambaki biso na bango même jour tozalaki wana topesana mbote tosolola na ye alingaka nga pe nalingaka ye bon kaka lelo na batongo nous avons tous appris que Ndekolomso Kadiombo aza suna bomo été toloba nini mais il y a beaucoup de leçons à tirer pour na biso tozana bomo Nzambe atala ka succès te Nzambe azala impressionné na ba richesse na biso te Nzambe azala impressionné na look na biso te Nzambe azala impressionné na ba jeep te na ba nombre à voyage te Nzambe azala impressionné na ba compte au batozana ba banque te sous Nzambe linga benga il n'y a pas de jugement na kosambisa ye donc tous cela nous devons comprendre que nebiobi nous n'avons aucun pouvoir dans souffle tozali na yango nous sommes de pèlerins ngamona bato alalaki ala mukite namona mutabetaki libako akufi namona ki moto petite sœur nanga alaki mwana na yeke bon bayo anoke l'hôpital bayo nzoka bayo onezaki ya libela akenda pe azonga te tomona mutamati muta donc il y a Nzambe aza mystique na ndenge ya kobenga bato lo sambo nange zalete Nzamba pesa kimia na mabota na bango et nous qui sommes restés nous devons nous préparer pambate heureuse yo lundi so raté lundi mardi mercredi jeudi vendredi samedi dimanche ou raté parmi les 7 jours de la semaine chacun de nous a son jour chacun de nous a son heure bien précise
o nzambe ayebi. Merci beaucoup Papa Max. Avant que tu continues du solo, il y a Poison Papa. On a un message, un message ya suka na interview toto la ngana yo net que message maloba ya suka Papa Kadiombo article qui net que peuple bana RDC message à pesa yo moni message en ndenge ni papa. Bon, na kota penda na bozindo ya na kota penda na bozindo il y a message n'a été. Mais je voudrais donner quand même un point de vue par rapport à Bitumbo Batazo Bunda Lelo il y a nationalité. Je donne un point de vue comme enfant de Dieu, un point de vue comme citoyen congolais. Nga kanisi ete esenga soto linga bapaya. Batonyo sovani na mboka na biso. Baonyo soponi RDC comme seconde patrie na bango. Nous devons les aimer. Pour encourager bango, koza bango bien. Ozali Tanzania, ozali Rwandais, ozali Français. Mais tant qu'on poni RDC comme seconde patrie na yo, vous êtes bienvenus. D'ailleurs, biso wa Congolais, nous sommes un peuple hospitalier. Totome bango bienvenue. Basala obayi ko sala pour le développement, pour l'épanouissement mboka na biso, tout en respectant, n'est-ce pas, ba principe, ba lois établies na kati mboka na biso. Mais na kanisi ete pour na ko occuper ba fonction misusu ya minene ya mboka. Na kanisi ete ezali malamu muto azala Congolais tata pe mama. On est allé point de vue nanga. Na moi ezali malamu ngane Max Nazalia. Jamais n'aura que ma président. On a la France, topé la Belgique, topé ton Égypte, ezali moi pas. Ezali malamu ete ndeko pour occuper certaines fonctions, il est souhaitable. Nabi certaines fonctions, il est souhaitable ndeko azala de na tata mama bazala penza bana mboka. Et l'eau comme balé. Mutu musu par aux années pas un égyptien. Aux années peu français, aux années peu belge. Mais en bolingwa mboka kolinga yo moko congolais. C'est ça aussi le problème. Tozo mona lelo. La plupart des gens peuvent diriger biso a ngalo baka. Balingi bisota biso ba congolais tozu malchance ya kozo ba kondio balingi bisote yo ba kondio bazo travailler pour ba famille na bango bazo travailler pour ba bureau na bango. Regarde cet temps de konanga Levin. Combien vie est commis difficile, combien lelo surtout mikolo degré ya nzala, degré ya pasi o ezakati na mboka, degré ya minyoko ezakati na mboka. Papa Fatiaye, nous l'avons applaudi. Tobetelaki maboko. Mais regarde lelo vie sociale ya congolais. Ça n'a pas changé. Vie sociale à congolais, ça n'a pas changé. On dit le peuple d'abord. Moi je dis non, bango d'abord. Les peuples d'abord ont un slogan, mais bango d'abord. Qui achète? Qui sont en train de construire les lots? Ezali mingi mingi ezali bango. Bon pas que la peuple kaka manteka. Biso toza ko évoluer na domaine social. Obin de Calvin par la grâce de Dieu. Nazo kama orphelinat partage ton pas avec celui qui a faim. Faut mona les lots tambola na mboka. Otala na balabala. Bana kolala libanda. Degré ki ndumbe zongi kati na mboka kosenga ya kosakana te. Mais nous avons un pays riche, un pays si riche, un pays béni de Dieu. Mais biso tozo profite. Je me demande tous les hommes de Dieu o bazan zinga nzinga ba pasteur, pardon, o bazan zinga nzinga ba konzi conseil ni ba pesa bango, qu'est-ce qu'ils leur disent? Si ce n'est que des prophéties, nzamba lobiyom tokozala youmela kobanga te banguna no bako. Papa, un bon papa, un bon père de famille. Moi je suis un père de famille. Nazana banda kumi balé. Ndaku nangeska na vanda kana njili na libota na famille biologique nanga. Nazana ndaku ya mi balé ezana monga fula kuna na orphelinat. Papa, ce qui n'a l'amour que je n'ai pas de moyens. Ton de komoka pamboli bisote. Je me sens mal à l'aise. Même si na yé pas no alvina liate. Pourquoi je pense na bana o nzamba pesenga na orphelinat. Su bon ba liete, ba ulala nzala. Ngatu pesenga biloka ko liena ko liate. Mais nous sommes tous comment nos autorités ici bazo lala, bazo vivre, bazane sengo. Eh papa, tango biso peuple, tozo nyokoma, biso peuple, lisumu nini, malédiction nini biso to mema ya kozala congolais. Bato ba sepela ki nani Kabila ke nokopema. Bato abeti maboko.
Batabi, oh, que cette fois-ci, Balambaloto, au moins, moi, Namboka. Mais papa, rien ne marche. Bon, peut-être rien ne marche, on a exagéré, on a retiré Yango. Hein? C'est vrai qu'il y a un élan d'amour, il y a une volonté. Mais l'élo, Alvin, toi tu es quinois, Tambola l'élo, Alvin, oh, t'as degré combien nous sommes en train de souffrir. Ben paiement na ben paiement. Mouton sala qu'on dira sala raté. Est-ce que pour Namboko Mouton Zalabier, il faut un député, il faut un ministre? C'est la question qu'on se pose bango. Il faut Mouton Zalaka ministre, Mouton Zalaka député, Mouton Zalaka mandateur. Est-ce que biso vraiment na mukili o? Toi qui kotika bango? Toi qui kotika bango? Ba classe bato musu bazape ba diriger biso. Biso tangi koleka bango, bato musu bazape ba ensemble ona. Tomba titre académique koleka bango. C'est la question que moi je me pose. Tous les hommes de Dieu vont permettre à Bakondi. Est-ce que bazomona to bazomona te? Ou ils se contentent dans ba jeep, ils se contentent dans ba moyen, dans ba mbong bango bazozwa. Le pays va très mal. Transport problème Alvin. Transport problème. Colia problème. Obélissa mona problème. Ni na mikolo tozana ba Covid ba congé technique belé. Nebita sunde kona so fatia zo mona to zo mona te. Eux le bana ngona latin cause ko tandem. Jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Peut-être papa m'a saisi que fatia zo s'occuper dans état de droit ba o ba yibaki kanyaka ya l'état ba me kozongi c'est par rapport à s'occuper dans les peuples d'abord ou comment? Parce que comme si point wana nde bazo s'occuper dans makasi. De quoi na politicien te. Je suis un enfant de Dieu. Je suis congolais. Je suis cette voix qui crie dans le désert. Ah, Zobel est là, comme Jean-Baptiste. Non, je rends la sentinelle. La Bible dit, lorsque la sentinelle voit les dangers, à son trompette. Mon frère, dans une situation en Bokananga, na yiko sepelata. Na mituna tabata mona ba jeep na bango wana. Wa. Nebite su bazalaka heureux. Nga la place na bango na tambo ata na ketch. Nga la place na bango na ozani sengote. Na ozani sengote. Quand je vois ce peuple et puis le monde a biso peu baba peuple angwa. Ne biso ki ba mvuta biso, ne biso ko loka de grand fanatisme. Oui, ekota kat na biso le toza aveuglé. Comparer salaire baton bazozwa. Ba frais d'émission. Ba différents voyages. Et ça bato to mona ki bo talandenge ba komi ba santé ba komi nango. Santé plus. Santé plus. Mais le temps ba jeune ba aussi la classe ba université. Ba ça la misalate. Tous ces jeunes. Et puis on dirait que Mboka chancelo ko pamba. Et ça on dirait ba tout le monde depuis ba kota na circuit. Ya Mobutu tilelo. Les mêmes personnes bazaka na circuit wana ou ba dirigeant Mboka oyo. Et biso ba jeune bazota bakanga ba université. Pourquoi bazotanga? Parce que ngana zotuna. Poto ko makolia bien. Toi c'est yesoya. Pour biso to ko makolia bien. Pour biso to jouir. Nambo mengo nkita ya mboka na biso. Il faut ka yeso kita na sena moi. Ndeko alvi na koma ko banga pe yo menga na suba TV. Na koma ko banga koloba po lelo. Les gens qui parlent bazo kufa na poison. C'est ça le problème dans mboka na biso. Richesse auto sikoyo, richesse ba de ba découvrir mikolo na mboka. Tous a même premier pays. Hein? Bozonga boy, na bozonga ka boy. Premier pays producteur ya poison. Suba tourne na classe ba RDC. Ville nini Kinshasa. Vraiment. Première ville dans le monde, na ebitenga zo na grâce au voyage te. À part Souka na Brazzaville. Première ville ozali ko produit poison mingi ezalini Kinshasa. Bilombe bazo kufa. Bato nyonso bazo loba. Bango ndi bazo kufa. Ubi nazo tuna ndeko na ngai. Finalement tozo kende wapi? Nalingi pena interpeller bato na Nzambe. Et dans mon église na sala 10 kilts, na 5 kilts, na 20 000 membres. Mais vous avez combien de chrétiens?
Aux a 20 000 membres d'église, gloire à Dieu. Mais vous avez combien de chrétiens? Chrétiens où Moutou a né de nouveau. Moutou a transformé. Moutou a régénéré. Comment on moninga non la poison? Comment on retire la moninga non le poison? Papa, quel que soit le degré à ma baie, quel que soit mon bongo, on m'a proposé nga même Satan a son zone d'émission. Ce qui Satan a zone d'émission, a yebi kenga na rosala ngote. Satan a yebi kenga Max na yoko bomande kolanga na poisonté. Il le sait son zone ndangai. Ça c'est un langage, hein. C'est un langage mais le quoi moi comique mais Nénatal c'est que derrière ce que je dis il y a un message. Comment va moninga na poison? Bilombe bazo kufa, l'église bazo kufa, na politique bazo kufa, na ba monde nyonso bato azako kufa na poison. To yebaki makambo na Congo te. On n'a pas connu cela na Congo. Na ye pas le vu na liendenge na lingi. Oye pas na liendenge na lingi. C'était ça. Mais mi compte qu'on le monde a kebaki même na église, so bengi pasteur. Aya papier mouchoir na ye. Aya na micro na ye. Et Tikali Mikolo, moi je peux même les encourager. Ta moi na kiti na yo. Zwa kiti na yo, yaka nango, yaka na cher na yo. Le long peut se moninga mayo, au côté de l'église, on peut se mamela. Au salangota. Alvin, to Kinshasa batwaza ko si la likambo a poison. Tozo yo ka to ba kinwat. To yo raté. C'est plus que tu as preuve éviter. Mais ne t'en fais pas. Le soko belo ke l'hôpital, ba sa examen. Ba zolo ba pet. Ton substance toxique dans zoto na. Ilingo bani. Ya poison. Yo ba famille wa lo baté. Ba yebisa yo, ba yebiso, ba médecin ba yebiso ça est tambolat. Tozo yo kat. Moi j'ai des amis, deux frères à moi, ba na poison. Ba ça là quelque part. Bazan la poison, Talabanzot. Oh, que Dieu nous protège, bien-aimés dans le Seigneur. Que notre pasteur battait à amour, battait à pardon. Et comme il grave, je connais un acteur politique, mon peuple, il y a 2 jours. Longtemps comme on a été, un acteur politique, je connais. Il est en train de monter. Alors tu vois, je monte quelque part. Ayeko zonga boy d'ailleurs ba biso kende te boy ayeko zonga bo pa abano sanda makila ba ken hôpital autant la tiebo na bota en combo comprendre Alvin ça fait mal ba pasteur bazo kufa na ba poison même ba pasteur alobe la poison ndengeni pour le lope na ba église na biso to komi na keba Alvin problème likambo ya empoisonnement. Et Seigneur, le sujet tabou, nous devons en parler. Nous, journalistes chrétiens, nous, animateurs chrétiens, nous devons en parler. S'il vous plaît, Bandeko, s'il vous plaît. Tobo ya kosala muninga mabe. Batika basi na bango. Batika bana na bango. Bazotika ba projet na bango. Vous gagnez quoi? Tant qu'il est là que kinga na kufi na poison. Yozo gagner. No beta tolo. C'est qu'un homme aura semé, il moissonnera. Tôt ou tard, il moissonnera. Non, on l'est là. Toi, tu sais que Madame Langa Batela Kai poison. Merci d'ailleurs. Tu nous as beaucoup soutenu de Calvin. Merci également à tous ceux qui nous ont soutenus. Elle s'était déplacée. À quelque part pour se faire soigner. À Zongi. Mais au talake, Maga Zongi. Ndenga Zalaki, Nandenga Zali, au sentir que 2 personnes différentes. Il y a des choses là que ça les sous-souté, et Zabilo que les sous-souté, à comme Nabikila, et Belé, et de temps en temps, il faut que Nabako, c'est un bon recherche sans tout contrôle. Je gagne quoi? Na sala na banque, na sala na politique, na sala na boyebo, na sala entreprise dinga sala. Oh chaque il faut que Nababa. Après chaque 3 mois, il faut foutre les billets que nous avons traité. Nous avons bon à la wapi. Obi comme poison le vin, peut-être au Congo li solo, mais vivre yango. On a vivre na moto, on vivre na moto yo. Alia qui poison. Papa, on vivre na moto alia qui poison. A blaguité. Oya pe bo o commune nda o pe sengo siliwa. Tawo manifestation ani go yebiso ndenga zoyoka.
de Calvin na olila bilombe bazokufa na mboka likambo ya poison. Vous gagnez quoi? Mais nzamba za na bomoi. Nzamba za na bomoi. Yobi eza responsabilité à biso église. Tout est côté à biloko banction. Ils en ont peu mabete. Oh la prospérité za mabete. Tout est pardon. Tout est amour. Biloko na tout est yango na église na biso. Ba séminaire ba croisade. Tout est yango. Papa Max Menga, merci beaucoup. Les camarades poison toujours. Papa, tout le monde a disparition au niveau de la présidence. Moi, je suis et dans le coronavirus, c'est bon. Moko kutu ya ba conseiller ya mokonzi mboka. Oyo paza ki na procès ya caméra comme on ezo kimangai. Il a été aussi empoisonné. Il y a moko kutu alobela ki na émission ya Bosolo. Papa, ba poison ezo bomakaka, ti le ezo bomakaka papa. Solution ni no koki kopesa soit esengeli basala ni na niveau surtout na ngambo ya politique papa. Basala ni na niveau comment? Bon, na niveau tout en la présidence, naza ba preuve te, na kota kuna te, naza pe médecin te, na éviter ce qu'on a dit wana na éviter. Mais une très bonne question Tuninga Lobi, que faire? Mais la solution est simple, c'est l'amour. La Bible dit l'amour couvre une multitude de péchés. C'est ça l'amour. Donc, par exemple, oh, frère Max, avi na lobaki yo me la bangi na lotoko. Na lobaki Alvin. Alvin na lobi frère Max, yo na bangi na lotoko za champion. Ba mona kayo. Ah Alvin, bon. Ok, merci pour l'information. Alexis Nangape. Ce peut andi ko vi yo kana ko ki. Ah frère Max liki nango. Linga moninga no lokozo milinga yo moko. Et likambo lingi basala auto ko sala pe moninga te. Un autre élément. Pourquoi poison zuwa kanda mutema mabe. Pour dans le vin la ta kitoro boy. Ce que le col américain. Pourquoi un site Alvin bato ke belé boy. Pourquoi Alvin a kene Belgique a un militaire au zoo et a changé car. Mais car Alvin Mikolo deux fois te. Zoua wana, pourquoi Alvin a la carabien? Pourquoi Alvin a kepotan au militaire aux organes à Kinshasa? Zoua wana, pourquoi si Alvin est la moto, est matama, à quoi qu'on supporte? Pourquoi il y a une promotion? Il y a un directeur, un sous-directeur, mais on est à ce pela pambola nzambe. N'a que sous-directeur, il y a un besoin comme un directeur, à ce sikanayo. Comme matanayo ko bongana yo et on ça les zou a ko supporter te a ko supporter te azali pasteur azali assistant au collaborateur ya pasteur Mukambi on est qui se contente de son statut social na statut on ko la PCOT nga fona ko maka titulaire lobi de basani otela mutu wana poison mususu nini. Pourquoi il a dit ça? Ba déclaration tout ça ba TV boy. Tout tu penses que ba tombe c'est nga ba pasteur belé ba inanga. Même des hommes de Dieu que nous avons soutenus. Papa, to ba journaliste à l'elota. Yakala to former le lope bana bazana musalo et belé pe bana poto avant ba ke poto ba landa biso awa. Mais combien de nous on a accompagné des ministères, on a accompagné des hommes de Dieu. Il y a des gens qui nous font confiance. Il y a des gens qui nous respectent. Et ça, bateau, bazo, on dit ma, moussala, tozo, sala. Et lorsque on a passé na télé, na lobby, le koboy, puisque na lobby, Saint-Esprit accompagné ma lobananga, ba ministère et ganga. Mais ce qu'on a na média, cette déclaration, mon boy, est ça contraire na ye. Est-ce qu'à l'ingao? Il y aurait ça au lingao? À l'ingao souta? À ça, premièrement, bomayo. Tu sais que moi j'ai à recevoir des gens qui sont venus confesser. Hein? Je vais recevoir des gens qui sont venus confesser. Max, même si c'est tout salon mabé, mais tu es un bon garçon, ton sale en côté. Maintenant, le bien cas, l'émission. Vous comprenez donc, c'est ça le problème au monde, que non, il y a Zali ministre. Mais pour ça, moi, donc, ministre, il y a Linga Zalaka président. Il y a Zali conseiller, moi, qui conseiller à un niveau, n'a été. Il faut à la boye, qu'est-ce qu'on sale?
aboma moninga musu mpe lokoso ya mbongo ko bato balingi mbongo awa moto aza prêt mpo na mbongo bapesi ye mbongo omoni garçon na poso balukaka bato oyo kopera na bango te avi nazala na moto kinga nde max azalaka boye max balukika bato wana bobenga moto tel wana petit na confiance yango moto abanda lelo boya petit na nga confiance moninga malamu kaka yesu moninga nga nakoma na vie moninga malamu yesu meme mwasi na yo te moninga malamu aza yesu po tomona basi mpe bautiliza bango baboma mibali na bango le petit na nga confiance so na émission napesake mai na nga simbela ngai wana boye mais petit a confiance wana tomona mpe lelo babalukela bametre na bango bapesi mbongo lokoso ya mbongo likolo ya jupe oyo bapromettre yo likolo ya promotion balaki yo olalisi moninga ebembe tu payeras ata lelo te tu payeras ye peut-être akufine na poison akei bongo ya yo nzambe akopermettre mpe keno yo ozopola métier vivant ye mutu mosusu aza maladie bo esilaka te bake parci pa esila te emsu nzambe apermettre yango anyokwama nano ava benga ye bon pour ke lelo poison esila tomindimana tolingana tolinga baninga toyeba kolimbisa toyeba kose supporter alvile yo bato no bafinga yo te yo combien de fois batino ba convocation nga mona za témoin des gens que tu recevais sur ce plateau batino ba convocation boma bango ofinga bango doto comprendre nazali awa nga Max je ne serai jamais aimé à l'unanimité na longwa na mutu na nga ke batu nyonso ba olinga non oya linginga gloire à Dieu oya linginga te pe mokile continuer. Donc voilà un peu de konanga Alvin. Surtout sali bongo, poison ekosiela et puis batu na nzambe, bate ya bolingo. Tout que bate mi ebele ozomona ba otela ka biso awa boy, parfois za ko ambria ka biso. Tote ya batu bolingo. Sous l'église te bate yango, l'église nyonso to balamuki. Poison, dose à poison rosani, dose à poison erokita. Yango nga nemsa batu ndenga zara na tela mukonzi mote ya Kongo na tela ke mutema o confiance zéro. Na tawa na tena vanda même information ka po ma so fungoli téléphone ke na vandi pena na ndako boye. Ona la information 20h yango na chaîne kingani. Malamu na no sambela. To na sala ngata salongo na landa bango te. Na tawola na kontara pe sur bango te. Ba penser na famille na bango, basi na bango, ba relation na bango. Congo zamboka chance eloko pamba. Méritocratie ezate. On menete et puis même net biso au parti ba kango ke pena makala. Mais bango na bango au mona kala non mutani na ani na bakanga kieme avant na kaleta mususu na hotel Kingani. Mutu bakanga kieme avant na ye côté moko boye tout ça donc. Alors ngai na temps wana na kipeso mambo côté. Nga na kipara nzambe yo kaka. Nzambe kaka. Pour ils ne vont rien faire ba na souci na bisote. Tala banzela Kinshasa banzela mabulu na mabulu. Tala banzela Kinshasa mabulu na mabulu. Alvin tolia le muta dit quel pays yo sombilipa au défi pa na tongo au kimi kofuta on a pourquoi. Il y a 200, 300. Lipa 200, 300 au défi, Alvin. Mouta défi lipa kimi na pokwa. Kofuta na pokwa. Kene même dit, bongo tala ba quiz ya modèle na modèle ba quiz wana zo bomaka biso ba formal. Soso to commence ba soso ndambu. Kene na ba poko mona mutuko alambi fufu, ayeko somba Thompson na kwa pa ke nolia. Ba futi mbongo lelo mbongo se sila po defa na ko defa. Ba futi mbongo lelo kera ko signer. O signer mais au défi lisusu. Et puis ta ba futi mbongo ba mama ba nyongo ba ye. Polo bi kuno defa ki mboto. Koto ozaki de soso. O defa ki sac ya farine, sac ya semoule. Bana base belé baza ba université, ba aussi ça ba classe na kindumba. Eza ba tata na bango de ba futi ba classe ta. Eza noko moko boye, tonton moko boye, papa moko boye. La fille n'a pas de choix.
même de basero baza l'église et ton na l'église wana so ba fungola mitema to condamner bango to condamner bango on n'encourage pas mais ba na choité et belé sexe c'est comment le kola moyen ko vivre tous na bango na Kinshasa sexe ne comme moyen ko vivre un mauvais comportement ba konza mboka ba bima awa na rond-point to musika te na victoire. Moi je suis un assistant social en formation na tambo na kada curiosité ta pendant que moi si pour bima na 1000 francs congolais 1000 francs congolais za kola 0.005 dollars 0.5 dollars awa bazali même 500 francs congolais oyo na kenen dernièrement na nini quelque part Chalmo ndumba mo akufaki opération wa sabene action Chel action Primis action Turbo action sokin koina midig action comme Chel akufaki baké même na action bana basi ba solder banzoto na bango papa le pays va mal et nos autorités nzamba tuna na bango. Papa Max mengo ke nzamba otuna bango eloko mo elekenga Papa Max likamu ya ninyo ya fake papa oyebi di solo no ya fake c'est fake. OK, Fédération des entreprises du Congo. OK, balobi ke bilo ya nini ekita bango batemi ke bilo ekita pité omonya ondeni na mité mabakonzi papa eloko wana elekenga fort pour la population baza simana bino ba voter bino bozoli ya simana bon mais baboyi biloko ekita pité baba ko ba mama ko voter tende ko ba te élection na mboka na mseza tricherie objectivité za la rata ngalo bango élection na mboka na biso za tricherie objectivité zata bato belé bazan ba kamba kamba biso aba voter bango ta ba tia bango liste ezali ba liste bango c'est salema tia kingani bon wana koma lobara trop tia kombo na epoto équilibré nana voter bango maman sociale baza wapi papa social oza wapi ndeko alvi par la grâce de tout ça msale belé social yo somanga na ba image pour liboka moi ce PC mobile tout ça là un grand travail na orphelinat partage ton pain avec celui qui a faim où nous encadrons des enfants dits sorciers des enfants dits de la rue et des orphelins moi zangi tata zangi maman il y a un grand travail na monga fula otozo sala tous les enfants vont à l'école bana beli bon sala ndenge to sala la banda kuna biso soko yo ndima te ke mwana zanga tata zanga maman tout ça, les hommes qui l'État. Dernièrement, à Tozi Kamoko, moi, on a 3 semaines, mais à un nisté, bébé 3 semaines, comme on a un roli, à ça, la caca parler devant. Moi, c'est 3 semaines, à ça, la caca parler devant. Dans nous autres, on a bon mois. Dans nous autres, on a qui bon mois si. Tobani osa makelele. Merci de Kolanga Bernetel Makambo. Azana RTGA. Pour benga na numéro nae. Pour ça makele koluka ba moyen yango bata poto nzamba pambola bino nete su nzamba personne motem mo spécial pona Kinshasa ko belela eza moi passe mais bata poto bakoma na sensibilité au sakanata il y a quelqu'un en fondation moko je crois Coyote amona na bossa na kombo à partir à poto mbala mort batini mbongo na hôpital batini mbongo ils ont cru à nous batini mbongo na hôpital le ba opérer moi na wana omenga soka ki bango mais mokilo frère Max papa social mais ozade le foot nao mwana na lelo nzamba bikisi na nzela na opération oyo biso tobaki na comment ko s'investir ba ça l'opération pour docteur en la France donc et bibi la poissa docteur il faut opérer moi le vendredi dimanche ngalo ke ne poto ngala ndeko nanga Bernetel na bande ko orphelinat partage ton pain to bandi ko beta beta mitu nzamba yoki lo samba sembi motema muto na poto batini mbongo na nzela fondation le mwana wana bravo na bata fondation na nzamba kanisa bino il y a aussi des gens de bonne volonté ou avec na ko soutenir so que le na monkolo okuta mwana wana maintenant on se bat pour na on se bat maintenant réunir des moyens pour moi dans l'hôpital. Tu vois comment par la grâce de Dieu te sauver moi dans il y a maintenant des fois que nous devons payer pour moi dans l'hôpital. Mais oh, il faut t'amiter. Mais oh, il y a grave avec opération.
Elle est bien. Et opération les qui dans ma photo sur les guillemets. Quand on a ma publicité dans ma cambe belé boité. Et on en profite quoi bisa bandeko. Ça va bandeko belé besoin bino ba déception. Oh balia kabiso bambongo. Bato belé on vous condamne pas aussi. Pour botina ba mituka. Botina moyeba que faux dollar et vrai dollar pesali. Et ça bandeko ba osala, c'est un ministère. Na les sengo rotala que bana wana. Bazu esengo, c'est ça ma joie. Bana wana bazu esengo. Moi na koyabi tata te mama te. Mais bozuye, bo pesier bolingo, moi na zu espoir. Tu sais que biso même ba voisin à niveau orphelinat, ils viennent kotala bango ko bana ba sous na complexité. Et na profiter également pourquoi ba te bayer na poto, ba soutenir sous ba orphelinat te. Ba aventurier baza. Ba intrus baza, je vis na victoire. Mutakamati bana wana amemi bango exposé bango ha. Etoyeli bino bana oyo bazana tatate bazana mama te na 100 francs. Est-ce que yo ça pour na bana na yo? Comment ko exposer bana na bana osengela bango mbongo. Loso koti na ba bis. Suka mtabanda ay yesu. Au finish a présenter amukolo matusa maya gota la bana. Amukolo mama gota la bana. Sunga non isa la passe yango mona ngame na ba mission boye. Ndenga kolobele suba makambo orphelina wana te. Loka muto nzamba pese mutema. O ayebi biso. Eke nzamba simi mutema be na soutenir na foutre banga ta loyer. O nzamba simi mutema be comme pe lopango ngo pe orphelina ba se bateki na somela bango lopango na saba. En tout cas, o ka molimo santo asi mutema nae. Mais quoi na télévision ko insister biso salam na koka ko sa susu. Il y a des frères Maxwell Kalaba TVT. On l'obakate, ou ça sport ité. Molimo santo yemora convaincre. Molimo santo yemora simba mitema. C'est pour te dire que bakonza mboka na biso alvin balingi biso te. D'abord qui sabilo papa biloko ki papa na lobi ya. Bang bazande bato bureau. Net ngai na baka journaux comme ministre affaires sociales. Pour j'ai tous les atouts. Alvin, j'ai tous les atouts aux ministres affaires sociales. Et aux ala pour la première fois na RDC, aux ministres affaires sociales, les choses vont changer. N'a ko booster ministère wana. Tout na ba ministre ka ba cravate na ba costume na ba soda. Aux européens ministres ça simple. Ce qui a zoé foko tout ata mutu calvi l'essentiel ya leka. Essentiel ya leka. Mutusa comme ministre, la famille na bango ba fêter. Batie bamba poudre fufu lokola mona zo examen d'état. Pona nini? Abika bongi, est-ce que ba sala rande baliaka, ba osoma lopango ba kotonga ba lopango. Koza la ministre, koza président de la République. Et ko ba nini? Lui koza la mot serviteur. Na latin servus, esclave, mongamba. Mais chez nous qu'on est président de la République. Chez nous en Afrique, vous allez ministre, vous allez député, vous allez boss de boss, vous allez mopao. C'est ça le problème. Il y a un côté banda kwanganga bisimba simba. Ba comment mutema na ba kisi na bamba rosali sabisota. Ba olinga bisoto lia bien te. Ta bino bozo nyoko bango zo sala bango sengo. To bisoto souffrir bango sala bango sengo. Na tout na bango soni te tamba ba costume ba cravate à danger ba mituka cher tango peuple na bino azaba moyen transporter. Tango peuple azotamona ba moto ezosilisa bato. Combien de sociétés transportent aux alango a? Yango mona que so ba transporter ba yoka ba siliki to tambola te. Tala ndenge Kinshasa to tambola na makolo. Ikoyi ko interpeller binote. Bonabi que ko démissionner za culture na binote. Ba démissionner na bango te, ba démissionner na bango te. Mais problème ya Congo nzambe kaka. Ok, merci beaucoup Papa Mas. Tu reviens sur l'émission de Lobé, Liwa ya Papa Kadiombo, Liwa ya Cardinal Mosengo. Il paraîtrait que Bangonio tout balayé c'est grand poison, mais il bon, voilà nous que kanengo tu kolobande kolanga Alvin. Na yebite ceux qui ba kufi na poison, ceux qui penini nazali médecin te na ba équipe pa na ngate pour la consultation ça ba on peut examiner te eza passe pour na koloba ceux qui ba kufi na poison ou pas. Voilà pena yebi angoto je la prends chez toi menabika que toi pa na sena moi auto lingana to lingana parce que lingal vin ngana coopérana na profiter pour na coopérana vin pour na sa ville mabe
n'a profité. Tu ne gagneras rien. Rien. Si c'est vrai ce que tu dis là, ça fait mal au cœur. Ça fait mal. On apprend. Toi, na Kinshasa, c'est que les gens disent yoka. Mais virus, il y a poison, c'est qui est vrai. Ils ont ma casse na Kinshasa. Il y a que ville à Kinshasa pour Nanga. Et comme une première ville, auto produit poison. Première ville, auto za pour élever poison na Katiamboka. Ah. Il y a un truc dans le monde à Keba. Confiance ka nanzam, cause la confiance na mutote. Confiance ka nanzam. Mais beaucoup de gens bozo wele la rapé botika kangote. Botika kabota la Congo depuis za Congo. Nous avons connu Mobutu. Atika biso hein. Nous avons papa Joseph Kasavubu. Bango nyoto ba papa. Botika pamba. Cherchez premièrement le roi de sur vanité des vanités. Vanité des vanités. Le loso Koufi. Ta voilà ce libandati. Voilà ce libanda. Et la mort on a kolinga olata yotika lango. To sala malamu. To lingana s'il vous plaît ba congolais. To bomanate. Le lobby soboto koma keba. Moi j'étais l'ami des pasteurs, l'ami des missions chrétiens, mais na coupa yango. To koma na keba pona nini? Makame belé toloba bango ba sepela nango ta. On touche ba domaine na bango. Moi je connais des pasteurs beaucoup de peu boyabi. Pasteur Max Sanga zane pe lorota. Tu comprends? Max Sanga pas zane lorota lo ba trop. Ata mwane ka tilo na makolo. Pasteur azobisao. Ba pasteur bazu na ndenge nzambe pe azebele. To yebi pe belé pe ozo benga bénédiction za malédiction. Toi na Kinshasa to yebiti. Comment les lots manipulation, comment les lots escroquerie et zo salema. Merci papa, votre numéro de contact. Le numéro de contact est plus de 143 89 64 86 27. Plus de 143 89 64 86 27. Numéro de Yangwana. Frère Max Azali journaliste. Frère Max Azali étudiant en formation. Donc assistance sociale plutôt, nous allons assistance sociale en formation dans l'Institut national du travail social et Bobon de la Pona Bisso, pour soutenir Bisso, Tozo Camborfelina, partage ton pas avec celui qui a faim. Nous avons des enfants que nous encadrons. Qui sait peut-être que nous avons pas pour que tu sois une bénédiction pour les autres. Aux alas, Rosa Malamoute, Rosa Malam pour Nani, Kolimba Rosa Malamoute. Bataba faux dollar et bien vrai dollar, Pézali. Pour soutenir Banawana. C'est vrai, Dieu nous a donné la vision. Qui sait peut-être nous a dit à la provision. Bah yebi biso ba yiba o belé pe na poto boya bo visiter biso. Lopango toza ba se bateki. On a besoin lopango. Pona rotia bana wana. On a besoin bana bazata na bis na bango. Comment partage ton pain avec celui qui a faim. Ata parti à poto sala ngotinde la bango. Nzamba zalo kum kobosa na bango te. Et puis bakabela kaka orphelin et la mort pasukate. Donc, la vie est très simple. On va te belé pour visiter Bisso. On a bien bête locaux. Peut-être on a posé au Kabami aux Zangi, Nzambaza Lokumo. Mais orphelin, bah peut ça que l'eau y a rotobukate. N'a remarqué que te belé au moins rotique là-bas na bilamba na orphelina. Si bah que bo fuyango, au moins na mususu Bisso ton na bana mike. Aïe na bilamba lokola ya Pepe Kale. Hein? On met ta Pepe Kale. Monsieur ne bilambo tape bo fuye bo mo eloko bo pe sabane zate. Parce que moi, je papa, pourquoi on nous amène toujours des habits comme ça, des habits sales, des habits troués? Écoute, je te réponds. Et ça l'opacité. Voilà pourquoi il faut bunda la vie notre serré. Bah te belé bah pas ça habille nos valeurs te. Bah te belé bah ça habille nos considérations te. Bah zo habille le rôle la bazoka, ta faut nos boaki. Ta ya on habille nos bilambo biso na kimongo to benga mais Dieu est là. Mais Dieu les a bilambe pasuka. Ndeko langa ya nzamba pa mola te. Oko taper na magasin, oko taper na boutique. Au sombili ba neloko ya bien, ba kete ya bien, ba polo ya bien, au pesi bango. Orphelin, ba pesa ka ke loko autobukata za mutu. Est-ce que loko zo pesa, on pesa pe moi na yo. Donc na kanisi que mais toza reconnaissant envers bino. Bozo be na poto bolanda biso, bozo be na poto sepela na biso. Orphelin partage ton pain avec celui qui a faim. Les en avenue du parc numéro 439. Arrêt Monga Foulard, arrêt Régie des Eaux, référence bureau et quartier drapeau Mouezaliwana, numéro Nabiso Angwana, ensemble tous Sangana,
pour nous soutenir bana oyo. Merci na ba oignon so ba idaki biso na bébé Oroli. Bébé à 3 mois, ou salara kaka par les devants na mona ki bolingo na bino. Nzamba kanisa bino. Fondation Coyote nzamba kanisa bino. Bo sauver moi na oa muke innocente o lelo ayoko sala kaka ndenge munyo so to salaka. Nzamba lola pambola bino ko lembete ko sala malamu. La religion pure, la religion saine, boye biango. Ndenge Jacques 1:27 lobi. Ndeko Alvin merci. Tika tenzamba pambola bino to lingana. Boya ba utiliser to boma muningana na poison. O gagner ne loko mokote. Tika tenkola pambola bino. Merci, merci papa Bonzambe, na Bonzambe Lola Ezofuta. Merci na notre commandé Agasi ma caméra. On se trouve à la prochaine. Merci na bien tout. Bye. To lingana. Posto lingal vin. Ngana coopérer na profiter pour na coopérer na vin pour na ça la ville mabe. Na profiter te. Tu ne gagneras rien. Rien. Si c'est vrai ce que tu dis là, ça fait mal au cœur. Ça fait mal. On apprend. Toi na Kinshasa to yokati. C'est que les gens disent to yoka yoka. Mais virus il y a poison c'est qui est vrai. Ils ont ma casse na Kinshasa. Il y a que ville à Kinshasa pour nanga et comme une première ville auto produit poison. Première ville auto za pour élever poison na kati ya mboka. Ah, il y a comme le monde à keba. Confiance kana nzambe, la confiance na mutote. Confiance kana nzambe. Mais beaucoup nzambe bozo wele la rape botika kangote. Botika kabota la Congo depuis za Congo. Nous avons connu Mobutu. Atika biso. Nous avons papa Joseph Kasavubu. Bango nyoto ba papa. Botika pamba. Cherchez premièrement le royaume des cieux. Vanité de vanité. Vanité de vanité. Le loso koufi. Ta voilà ce libandati. Voilà ce libanda. Et la mort on ko nga olata e otika na mo. To sala ka malamu. To lingana s'il vous plaît ba congolais. To bomana te. Le lobiso boto koma keba. Moi j'étais l'ami des pasteurs, l'ami des musiciens chrétiens, mais na coupa yango. To koma na keba pona nini? Makame belé toloba bango ba sepela nango ta. O touché ba domaine na bango. Moi je connais des pasteurs beaucoup de temps peu boya. Pasteur Max Sango zane pe lorota. Tu comprends? Max Sango pas zane lorota lo ba trop. Ata mwane ka tilo na makolo. Pasteur azo bisao. Ba pasteur bazui na ndenge nzambe pe bazebele. Toyebi pe belé pe ozo benga bénédiction za malédiction. Toi na Kinshasa to yebiti. Comment les lots manipulation, comment les lots escroquerie ezo salema na mona na biso na Kinshasa. Ba openzamba pambol bazebele. Merci papa, votre numéro de contact s'il vous plaît. Numéro de sa contact Zali plus de 143 89 64 86 27. Plus de 143 89 64 86 27. Numéro na biso yangwana. Frère Max Azali journaliste. Frère Max Azali étudiant en la formation. Azali donc assistant social plutôt. Azali assistant social en formation. Dans l'Institut national du travail social. Et Bobon de la Pona Bisso. Beau soutenir Bisso. Tozo Kamba orphelinat. Partage ton peu avec celui qui a faim. Nous avons des enfants que nous encadrons. Qui sait peut-être que nous avons pambolo pour que tu sois une bénédiction pour les autres. Ozala rosa malamu, tu rosa malamu pour nani. Kolimba rosa malamu te. Bataba faux dollar et bien vrai dollar pesali. Beau soutenir banawana. C'est vrai Dieu nous a donné la vision. Qui sait peut-être nous avons dit aux à la provision. Ba yebi biso ba yi. Ba belé pe na poto boya bo visiter biso. Lopango toza ba se bateki. On a besoin lopango. Pona rotia banawana. On a besoin bana bazata na bis na bango comment partage ton peu avec celui qui a faim. Ata parti à poto sala ngotinde la bango. Nzamba zalo ko bossa na bango te. Et puis bakabela kaka orphelin et la mort pasukate. Donc avis na très simple. On va te belé ba ko visiter biso. Na bena bete loko. Peut-être on a posé au kabame ozangi nzamba zalo kumo. Mais orphelin ba pesa kaka loko ya kotobukate. Na remarqué ba te belé au mona kotike la bana bilamba na orphelinat. Si ba kebo fuyi yango umuna mususu biso to na bana mike ayina bilamba lokola ya pepe kale on meta ya pepe kale musone bilambo tape bo fuyi bo eloko bo pesa bana ezate parce que bana mwana moko bisinga bi papa
Pourquoi on nous amène toujours des habits comme ça, des habits sales, des habits troués? Obike, Naibissé, écoute, je te réponds. Et ça l'opacité. Voilà pourquoi il faut bunda na vie notre serré. Ba te belé ba papa sa bino valeur te. Ba te belé ba papa sa bino considération te. Ba zo bino lo la bazoka ta fo no boaki. Ta yango ina bino bilambo biso na kimongo to benga meduela. Meduela za bilambe pasuka. Ndeko langa yo nzamba pa mbola ote. Oko taper na magasin, oko taper na boutique. Au sombili ba neloko ya bien. Ba kete ya bien, ba polo ya bien au pesi bango. Orphelin, ba pesa ka keloko otobuka taza mutu. Est-ce que l'on a pesa? On peut s'appeler moi là yo. Donc la qualité que mais tous reconnaissant vers bino. Bozo bien na poto bola na rabiso, bozo bien na poto sepela na biso. Orphelin partage ton pain avec celui qui a faim. Les ans avenue du parc numéro 439 à Raymond Gafoula, arrêt Régie des eaux, référence bureau et à quartier drapeau mou ezaliwana. Numéro na biso angwana. Ensemble tous sangana pour nous soutenir bana oyo. Merci ba oignon so baida ki biso na bébé Oroli. Bébé à 3 mois. Wasalara kaka par les devants na mona ki bolingo na bino nzamba kanisa bino fondation Coyote nzamba kanisa bino bo sauver mwana o amuke innocente o lelo ayoko sala kaka ndenge munyo soto salaka nzamba lola pambola bino ko lembete ko sala malamu la religion pure la religion saine boye biango ndenge Jacques 1:27 lobi ndeko Alvin merci tikete nzamba pambola bino to lingana boya ba utiliser auto boma moninga na poison o gagner ne loko mokote tikete ko la pombola merci papa bonzambe na bonzambe lola ezofuta merci na notre commandé avec ma caméra qu'on se trouve à la prochaine merci na bien bye.